Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo baza kolanda biso na tango oyo, surtout bana ya Nzambe à travers le monde, ou baza na Europe, na Asie, na Océanie, na Amérique, même na Afrique awa pe na République démocratique du Congo. Biso tozali batindami na Nzambe ya église ya éveil du Dieu créateur oyo ezwami na commune ya Nsele na quartier Passa 2 arrêt Campem na avenue Bukenko numéro 11 référence ezali école Fordéal. Émission na biso ezali Nzambe asukisi kindoki na église ya éveil. Solo ebele balobaka ete kindoki esilaka te. Bato mingi ba meka basala ba délivrance mais simba te bato bazongelaka kindoki. Yango Nzambe abimisi éveil. Nazolo ba bien éveil, réveil te. Éveil ekeseni na réveil. Nzambe abimisi éveil pona kotalisa ete ye moko kaka Nzambe nde akoki kosukisa eloko babengi kindoki. Yango lelo toza na témoignage munene ya koyoka moko kati ya bao babengamaki basali ya Nzambe abiki na kindoki o aumeli na mbula na mbula. Bana ya Nzambe à travers le monde boyoka po bozwa mayele pona koyeba ndenge nini ya komi kebisa pe bao bazali na kokoso oyo bayeba lolenge nini esika nini bakoki koluka lobiko ya Nzambe mokeli. Nazali ngai mokote na extrême droit na ngai nazali na ambassadeur Amatu, ambassadeur ya Nzambe mokeli pe missionnaire. Na extrême gauche tozali na ndeko Moïse azali pasteur kasi yende akosala témoignage ya kafu lelo ya lolenge Nzamba bikisi ye na kindoki. Wana pona humble serviteur na bino azali boso nazali missionnaire ya Nzambe na kombo ya Aubin spécial Matondo. Nde Nzambe atindi biso pona mosala oyo ya kosukisa kindoki pe maladi ya lolenge na lolenge na nzela ya repentance sincère. Oyo nyonso batu bamonaki ete esilaka te awa na église ya éveil oyo ezali na commune ya Nsele nyonso Nzambe aza kosukisa yango nde tolingi tiko toleka na témoignage bana ya Nzambe bofungola matoi boyoka Nzambe apesa bino mayele lolenge nini batu ya soloka bazali ko manœuvrer pona ko bimisa batu na bonzambe komema bango na bassemblée ya batu ya botutu. Wana tolanda témoignage na bokebi nyonso epai ya ndeko pasteur Moïse Mboliko pona lokumu wa Nzambe mokeli. Merci papa pour la parole. Effectivement, nazalaki pasteur na église de réveil, précisément na assemblée de saints na Kingabwa. Ceux qui n'aient se retrouver awa ezali pona banaye ko luka toujours délivrance na ngai na domaine ya sorcellerie. Ma papa nanga botaki bana basi 6 alors azaki na posa mwana mobali. L'air ba botaki ngai ezalaki fête munene pe ba consacraki ngai. Nakola ki na lolenge wana na botamaki na sorcellerie nakola ki na lolenge wana na ba domaine libéré ya vie. Papa ya mama na ngai azalaki chef coutumier. L'air na komi 27 ans na mois de septembre na 1990 na loti akufi na maboko na menya na maboko wa Ipsinga Moïse ngana kei. Nabi ok wapi abi ngana kei ta na ngai koki akufi na moni na maboko na ngai asumbi. C'est à partir de ce moment-là nyo se déclenché ki kati na ngai na komi komona butu na komi komona nazo voyager na komi komona nazo diriger nazo tambola makambo ekomi ebele. Alors etungisa ki ngai mingi. Na monaki ke makambo yo kosukela ngai na pouvoir ya bo chef. Na bo moto nanga nazaki na posa okoma chef wana te. Nde donc memaki bo moyi na ngai na tia sérieux na makambo ya losambo. C'est à ce partir de ce moment-là na bandi ko lukanzambe na ba église. Mais nazaki toujours na déception. Na deki na ba église ebele na mboka oyo. Na deki na ministère à combat spirituel. Na leki na colonne de feu. Na leki na église à la borne. Na leki na paix de vie na lemba na leki na résurrection na lemba tindenge na yekozala kokoma pasteur na assemblée de saints. Dans tout cela ezala ikaka déception pour ceux qui na komi na église ngana yeko luka lobiko
mais nazo retrouver bato yango na côté onga nazo kimela et ebele na niveau onga nazalaki bazaki toujours na se na monaki ezaki pona ngai déception. Alors na koma iko changer l'église partout ko luka ba prophète ba prophétesse pona kaka na silisa likambo wana mais ezwaki solution te kino na yoko se retrouver na église ya éveil ndesika oyo na yoko zwa lobiko ya molimo na ngai. Ndeko Moïse olobi ozalaki pasteur sikoyo banda o relaté au botamaki kino comme pasteur na âge oyo boy, c'est-à-dire ozalaka kandoki nazalaki kaka ndoki ti ler nga na zo na église oyo malgré ki pastora na ngai kindoki na yo ozalaki kosangisa yango lolenge nini na mosala ya Nzambe lobela bana na Nzambe bayoka po ezokamwisa pasteur na kindoki loba expliquer kindoki na ngai yoko sangisama na église ndenge nini ngai na ba capacité nazalaki nango soki na komi na esika na koyeba lolenge ya moto nyonso azali wana tabo na yaki na préoccupation na ngai ke na luka Nzambe na komi na esika wana bato nakutaki na moni baza lolenge kaka ya molili constat na ngai ezalaki nini ebele oyo nakutaki en tant que ba grand pasteur ndenge tobengaka bango mais natali na domaine y'esprit na molili mso aza faible par rapport na ngai na yeba za kaka na molili ezaki déjà objet de découragement pour na ngai mais na kondima kaka na koba na luka ndenge di nga na kobima ponga na yelaki mutute na yelaki Nzambe na luka lolenge na kobima et na bomoto tozokola na ba formation tozokola boye ba matisi au grade na église ba matisi au grade na église quelque part ozolingo mona makamo ke za normal mais quelque part kaka bonzambe katra mutu pe zanga kaka te non o eza normal te donc batango nyonso tozabiso so kaka ndenge moko nga na yoko luka Nzambe bato nazo kuta bango kaka na boboye ndenge nini okomona ozomata ba grade et des fois pasteur oyozana yesi le plan spirituel na ndenge spiritualité ya ténèbres ye azana se par rapport na yo pour l'esprit o ezai kati na ngai ezaki l'esprit supérieur o eza combu na ba sirène des eaux mokomona ezaka na mwa kindoki ya libota na ye otali pe kaka o minimiser sur le plan spirituel bon motu fa kendeka ko luka Nzambe yango ndelo ke sala ki ngai vagabondage ya église oyote bite ezalaki na lukesika nini nga na kubika na se débarrasser na ba pouvoir oyo ponga na sina yela Kinshasa na kozonga na mboka te na comme chef coutumier. Alors yango na komeki na deka na église o Natali awa ça ne va pas na deka na église o Natali awa ça ne va pas na zwaki lobi côté yango bande ko nazo ebisa bino 80% ya ba pasteur na réveil bazo travailler na ba pouvoir ya bokoko kaka po permettre natanga kombo ya moto awate ngai kati na église pouvoir ya bokoko pe komai ko travailler kati na ngai bao ba yebi ngai na sala ba bande ko sala ba délivrance ya makasi na bande ko sala ba prédilection makasi soki na yebiso likambo ezaka ndenga na yebisio mais kati na ngai na bande ba ke pouvoir oyo eza ya Nzambe te eza pouvoir coutumier oyo ezaki kati na ngai ko travailler nazo yeba makambo ya bato na moni na butu na yebisi mutu na moyo. Alors nakobaki na lolenge wana mais inquiétude ezalika kati nanga ke non makambo suka nango nakoya kokoma chef po nakomaki 3 jours 4 jours kolekate il faut na lota koko nanga na ya tomolinga bwakinga likolo aya tomolinga bwakinga likolo lona bande koluka toujours lobiko et ndenge ninga na kobima na makambo oyo ndezaki préoccupation na ngai et bisika ebele bato baza ko envier ba pouvoir oyo ezaki kati na ngai ebele bakutana ba conséquences ebele baluka bayi bango na passage ya vie pastorale na ngai eza na pasteur moko akufaki pona nini ayibi kaima oyo ezaki kati na ngai zela ndeko Moïse ba téléspectateurs bazolanda biso eza na mituna mibale eza komata kati na ngai ya liboso na lingi na tuna yo est-ce que na l'église nyonso yo lekaki eza na esika moko Nzamba revelaki ete ozana bondoki na ba église nyonso na leka moto moko te akoka koloba Moïse aza pasteur ya ndoki ou bien l'air na koma ina pasteur te ke moto a comprendre que moto azana molili moto moko akoka comprendre nga te po niveau na nga ezaki ya likolo makasi ebele na maki bango bazana se kaka ndenge na domaine ya sorcellerie ndoki ya muke akoko yeba ya mukolo te mais ya mikolo ba yeba ka ya mike
alors belé bazaki na se que des places moko boye pas maman musakoli moko boye otali yo moko minimiser azane loko nzambe te otali pe kazo sana pouvoir coutumier ndeko Moïse na loba mituna mibale wano répondre ete batikala koyeba te kozana bondoki biso ba missionnaire ya nzambe na éveil nzamba tangisi biso ata yoza koloba alakisaka biso lo lengeni ni molili e travaillaka yo lobi ete ozalaki koluka lisungi olobi lisusu ete ozalaki kosala mosala nzambe kasi mokeli ayebisaka biso ete ndoki abundisaka asalaka mosala na ete yo loba bosolo bana na nzambe bayoka ozalaki nde kobundisa kolakela bato mabe kokutisa bato na molili to ozalaki kosala mosala nzambe kobundisa peuple de Dieu eza mission primordiale ya monde de ténèbres bledi okoma nesika moko boye moko pasteur akanga mapamboli ya bato nyonso yo po yo comprendre que oh makambo eza boye okomona moi mapamboli zo bima muke mais yazo kanga mutu soka ye étoile yazo yiba mondima ye na makoki na ye pasteur azo yiba yango zo mona na église ebele pasteur azo mvoama ezaka po azo senga bo frande te azako penda ba chance ya bato nyonso yazo travailler na yango akutu azana ndoki apendi ayibi netu na zolo ba ke pasteur akufaki na nzela na ngai symbole ya pouvoir ya bo chef ozai kati na ezaki kaima zeloko ya bombi richesse nyonso ya libota na ngai bozwi nyonso ya moni aluli lera yibi ndeko Moïse obomaki pasteur bana nzambe baza kolana oui. Kasi ngala lingina ye bana nuboyi po kaimana yonda bomaki ye boendo lobi ayibaki yango kasi yona kindoki na yo okomaki pasteur na église ya réveil ndenge nini na lobaki tout au début ke disika mingi na banda ko kende nazo kuta bato na lolenge oyo kaka ya kindoki bonzambe comme tel ezalaki te ndena yango wana lero yo ko ya nesika moko boy des fois otali moto oyo mais wazo sala na pouvoir bokoko eza bonzambe te donc bato bazomona yo mosali ya nzambe nzoka nde yo ozali na yo nganga na kati ya réveil yango wana makambo eza somo mingi nazosenga na ambassadeur aza pe na mituna mingi alingi kotuna yo mpona kopesa lumière na bana nzambe baza kolanda biso bazwa pe mayele ambassadeur tuna. Merci papa pour na parole opesi ngai nayebi te nabenga yo pasteur Moïse to nabenga yo ndeko Moïse bon nga nabengi yo nanu ndeko Moïse mutuna na ngai ezali boyi nalingi nayeba lolenge yo omeki kososolisa biso kindoki na yo pe lolengo salaka kasi nalingi nayeba marke to modeli ya kindoki na yo ezali nini oyanola biso nanu na bato nyonso baza kolanda biso kindoki na ngai eza na domaine ya magie noire. Magie noire, c'est-à-dire quoi? Ils ont un pouvoir coutumier. Il y a les bota nangai. Dès que tu as le qui se dit, a hérité pouvoir, il y a RDC. Il y a la gara ya constitution, gara ya intégrité territoriale, gara ya paix ya mboka. Yende mokozi a hérité pouvoir nyonso na banyongo ya Mobutu na ya Kabila yende mutatika lokola mokozi. Ngani a hérité pouvoir coutumier na biso. Na pouvoir coutumier zanini na hérité ba loi établie ya libota ba pacte ordonnance ba limite ba condamnation o ba koko ba lakela de génération en génération lokola bango baza ko vivre société baza ko exister il faut mutu moko aza vivant à perpétuer pouvoir wana umela seko na seko to lobai ke bato bako balate to lobai ke bato bako botate to lobai ke boye po makambo wana simbama iza gérer na mutu oyo aza na bomoy nde pouvoir oyo dotakmaki kati na ngai. Okay. Nalandi yo peza na bokebi nyonso ososolisi biso ke kindoki na yo ezalaki ya magie noire oyo tondisamaki na ba pouvoir ya bokoko na yo nalingi na yeba na tango nyonso osali kindoki na yo oboma deja batu na boma batu ebele catégorie liboso batu bakufa na ba loi établie ya libota na ngai oyo esalaki ke après tel temps batu bakokufa après boy mutakokufa mutakobala mobali akokufa mutakokufa na kobota wana ba loi établie bakoko batia ngai buto yeko récupérer bukozeli mukozo kuti bato la boloko bazaki ba condamner à mort yo yeko exécuter ba condamnation à mort wana bato ebele mususu bakufa na domaine ya na domaine ya sorcellerie na ngai bato oyo bazaki na convoitise
ya koluka koyiba biloko ezaki kati na ngai uko botola ngai. Donc na kati ya bato wana y compris pasteur outa yi kotanga wana. Pasteur on atangaki akufaki ayibi totem ya kaima. Totem wana oreza ya makila. Loko ezaki ya makila na yete kaima abeta abukaki ye mukongo na mukila na ye nde lelo kememaki ye na kufa. Nalingi na yeba na kati ya ba pouvoir nyonso ezo sosolisa biso awa oyo molili epesaki yo oyo yo salelaki siko eloko nini ya yo oyo yo tekaki pona ko maintenir ba pouvoir na yo sosolisa biso to yoka kati na ngai eloko ya liboso etekamaki nano na bala te fona za na mwasi ya sirene ya mundele oyo azaki kati na ngai elimba ya mboka na biso elikomona ye mpangi ya azaki kati na ngai lokola mwasi akoki kosupporte mwasi pene na ngai te et soki okozwa mwasi il faut yandima yeba ye mais soki besprit wana etutani te na bala te ya mibale principe ezalaki ya courte vie na perpétuer baloi wana ya courte vie na descendance ya clan na ngai. Ndeko Moïse osili koloba ete obomi bato ebele moya kotanga nombre ezali te ezaboye ezabongo lingi siko na yeba osalaki nini oyokaki yango wapi po o découvrir ete eza na église moko ebengami éveil esika nzambe atindi ba missionnaire na ye atondisi bango na nguya pona kosukisa kindoki su question ezali oyaki pona kobundisa opanza église yango to yaki na éveil pona koluka lobiko na yo avu eloko ememaki ngai ezalaki nini nakomaki na suka ya déception ya makambo nyonso ya ba église wana ba faire na bande ekosala ekangamaki pona nini ekomaki kosenga ba sacrifice il faut bato bakufa ngai pe na mona yeke non ngai nakosa sacrifice te ngai mutu naza chef butu yango ezoloba naza chef naza na ba pouvoir ngai nasa ba sacrifice pona zwa mbongo na osa ba sacrifice te alors na décidaki na makambo ngaki pasteur pe na tika na ngai seke nzambe alingi nga te na luki lobiko ndenge nyonso na zwi te alors lokola na boyaki vi na ngai ba marché na ngai nyonso nazaki nango ekangamaki lopango na sombaki ba botoli ba marché na ke voyage na sali accident na badi ko dédommager bato ba blocage yeko kota nga makasi na komaki na suka na boyi pe makambo ya kosambela na bi na vanda seke nzaba za besoin na sali la ete ngape nazo luka lobiko nazo za lobiko te seke na mokili oyo ezala bato baza destiné ba komona nzambe te ngai pe na monike na za destiné na bato ba komona nzambe te inutile pe na sambela po na luki lobiko ta molai nazo zwango te lelo ta na zwaki décision wana na ezaki 27 ans ya koluka nzambe nazo mona solution te na tika pe makambo ngako sambela Ndeko Moïse nalingi na yeba kindoki na yo oyo ozobetela biso lisolo ezalaki kaka na niveau ya mboka na bino na niveau ya Kinshasa to kindoki na yo ekomaki pe ya mokili mobimba nayebi te omekana kososolisa biso niveau yo okomaki na catégorie ya kindoki na yo napesi yo maloba solo kindoki na ngai ekomaki na niveau international mais toza na émission tango eza mokuse moyen napesa ndenge nini mataki ba échelon te mais ekomaki na niveau international. Ndeko Moïse question moko eza komata ngai nalingi na yeba tango ozalaki na monde ya kindoki ezape na bato oyo okotisa bango na kindoki mpo bango mpe bakoma bandoki lokola yo napesi yo maloba na libota na ngai eza ya makila mwana oyo abimi na nzela na ngai aza na makila ya sorcellerie bandeko na ngai mpe na descendance ya bochef baza automatiquement na sorcellerie mais na bato oyo ya libanda na baeglise bandeko bokebaka na baimposition de main mingi ekotisa bato na molili bokebaka pe soko moni frère moko na bozwi na église bisenga emema bato ebele pe na molili soki na lanzo malamu nalingi ososolisa biso malamu imposition de main olobi na bandeko bakeba c'est que yo tango za ko imposer bato maboko obandaki kokota bango kindoki sosolisa biso malamu mpo na bato bazolanda basosola mpo bakema bakoma pe na bokebi. Papa, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Na parcours na ngai pasteur moka tianga maboko imposer ka maboka kweya oyo ezali kati na ngai lekaki yaye bon moto soka za na bonzambe te
eloko ne ya kopesa akopesa kaka molili na monoko azoloba bonzambe mais na baction na yesi le plan spirituel azopesa nini molili. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Question moko ematinga lisusu ntango oza koimpose bato maboko ntango oza kosambela mpona bato ntango oza koteya oteyela kaka na nkombo ya Yesu mpo balobaki ke mpe bakoma na mokanda nkombo ya Yesu nde ebikisaka kasi yo ntango oteyaka wana otangaka kaka nkombo na Yesu pesa biso nanu bososoli nango toza koteya kaka nkombo na Yesu bato baza na spiritualité makasi bayebi ke nkombo wana eza na efe moko te nkombo wana eza na efe moko te mpo soki esiko bonzambe mpenza ezali ke babikaka na nkombo na Yesu mais eza neti kaka oza na mbongo okoti oleki nkombo wana eza visa te eza mpe mbongo te moto akobika oyo atie liki epai ya nzambe mokeli na ye ebele babikaki kaka na ngolu. Ndeko Moïse papa eza na eloko moko ezosepelisanga makasi na témoignage na yo opesi kombo na yo obombi te opesi ba église oleka donc identité na yo ozobanga te parce que oza kolinga oplaire na nzambe ke oplaire na bato ozosala malamu kasi est-ce que okoki koyebisa biso lolenge nini okomaki na éveil pe lolenge nini nzamba abikisi yo tango pe oyaki na bandeli mutuna na tunaki makambo nini yo osalaki oyelaki solo lobiko to oyelaki kobundisa yebisa bana na nzambe kino koma na délivrance na yo lelo. Na bandai koloba ngo liboso natungisamaki mingi na makambo oyo intention nanga liboso na yaka na l'église ezaka koluka lobiko mais nazaki toujours déçu. L'air mwasi nanga yebisi ngai tokota nano na église oyo na telemarki nanga nano na ba verset biblique na église na yoka mwasi moko te yaka wana ngana kokota na église wana te tellement insista ki peut komaki musika par rapport na place tozalaki na yebo tokende natala nano kotala nanga wana ezalaki kotala ya koyoka mateya te ya koyebeza nini te natala bango sur le plan spirituel pour ceux qui déjà na monika na débit ke ezape malonga te na décision na zoyeka na kosambela susu te na maintenir yango malamu nalandi yo malamu olobaki oyaki o tester nanu sur le plan spirituel siko tango yo oyaki tango testaki nini oyo monaki nini oyokaki pe ezalaki nini meka kososolisa bato nyonso baza kola doaza na tester na ye ya kindoki apero akoma musika peuple de Dieu eza blague te on azoyebisa bino eza makambo ya bosolo ngai na bacapacité spirituelle na ngai soki nazosolola na mutu soki aza na bonzambe na koyeba soki aza na magie na koyeba soki aza sorcier na koyeba ozalaki koyeba po ekomi le passé. Oui, na bandai koyeba ngo tala ba téléspectateur. L'air oyo soki na koti nesika na yoka chaleur matingai. Soki mutu banda chaleur matangai ekoma na genou te. Na bisika nyonso na tambola na mboko. Même bisika ba grand pasteur ba ekoma na genou te. Soki muke na katikati awa. Mais l'air na koti awa na yoki force et percenga de pied jusqu'à la tête. De la comment convaincu que non. Ah, on est place na ozalobiko. Ah bon? On a l'église nyonso na circula na yoka dimension ya spiritualité wana te. Bisika nyonso leka moto ezako komela na genou. Et ben là on même pas na genou. Et comme même pas na genou mon kotiawa et sali nini et dépasser nga de pied à la tête. OK. Batu nini okutana ki na bango nzamba akutani saki yo na bango. Na kutana ki on a les trois missionnaires oyo Nzambe a disposé na tango oyo na mokili pona kotambwisa bomo ya batu. Nalingi na yeba ososolisa biso nanu malamu pozolobela kaka chaleur na begizi musu esuka kala makolo metango kota ematiti na mutu expliquer biso nanu chaleur yango eza nini pe eyaka ndenge nini lolenge nini tango kota ki neve chaleur oyo emataki ezalaki na ndenge nini na nguya nini oyo esalaki ke chaleur emato tie dépasser na mutu na yo sosolisa so na malamu pour te comprendre. Oui, eza pouvoir ya bonzambe oyo nakutaki na kati ya esika oyo bisika misusu wana ezalaki ozotala okoti na esika boye oyoki bonzambe eza te et des fois moni l'esprit na yo eye lisusu na makasi na place wana pe otali ke bato baza na dimension assez par rapport à la place onga nazali mosoka bazotanga komwa nzambe
mais l'air na komi wana yoki phénomène wana salingai na baki bon awa esika nga na kozwa lobiko sori ya esprit na yo ezalaki nini tango moto traverser yo awa na église a éveil ya Nzambe mokili sori ya esprit yebisa bato esprit bazanini eza na ba esprit oyo ekomisa bomo ya moto ndako na bango bazaka kati na yo bavivaka kati na yo lero yo koti na esika oyo eza na bonzambe baza obligé babima elere bakobima bakoyebisa ke kozonga susu na esika wana te. Ok papa Moïse, nalingi ospike biso susu malamu besprit ndenge lobike oyo ezalaka kati na nga nalingi nayeba na kati na yo bapouvoir baforce ya banyama nini oyo yo ozalaki na bango sosolisa na biso toyoka malamu na bato bazolanda kati na ngai nazalaki na batotem moko cruel lokola oyo esimbaki makasi ezalaki kaima nalobi crocodile te nalobi kaima aza forme ya crocodile mais aza mystique wana esimbaki pouvoir donc toloba eza elima ye azalaki numéro 1 numéro 2 ezalaki serpent wana euti epai ya koko na ngai ya mobali papa ya mama na ngai oyo kozwa lion symbole ya autorité pe ya pouvoir ya coutume oyo batiaki kati na ngai oyo kozwa léopard wana kote ya bomama na ngai totem na bango eza léopard aza pe toujours na bona kati ya bochef na ye oyo kozwa pe bagorille bazaki na kati ya bopapa na ngai nde sagesse wana baesprit oyo bande kotravaille kati na ngai en forme ya totem eza banyama bato baperda bomoto bakoma banyama wana sikoyo tango baesprit na yo batotem na yo bakaima banyoka olobi léopard azalaki tango babimi yo sikoyo ozwi décision nini obongola motema na yo ondima Nzambe to obundisa bamissionnaire ya Nzambe nalobaki banda kala soki nayeki na bonzambe ezaki mpona se débarrasser na makambo oyo ozwa lobiko ya molimo na ngai mais déception na ngai na église de réveil ezalaki bisika nyonso nalekaki namonaki lobiko wana te moto aza maître ya nzoto na tanke naza vivant besprit wana ekoza maître ya nzoto na ngai te mais bakosaka biso badominaka biso biti na ngai ezalaki naluka lobiko namoni ke wi awa nakobika mais bango balobi awa kokende lisusu kuna te abandi koimpose ngai nde mission échanger sikoyo lokwa babi kokende kuna te na banda kobundisa esika ngo nazo sentir na bomoto na ngai ke fona bika mais na banda siko kobundisa ngo na attaquer ba trois missionnaires oyo basimbi éveil ya mokeli kati na esika oyo nalingi koloba ke mokeli ye moko nde asimbi éveil na ye biso tozali ba simple instrument oyo aza koutilize mpona kokangola bato tozali ba instrument na yango nalingi nayeba ndeko Moïse yo oyokaki sango ya éveil ya Nzambe na matoi kaka na bomoto to na mokili ya bandoki sango pe ya église ya éveil ya Nzambe mokeli ezali to eza kobeta nga nayoki sango ya église ya éveil l'air na yaki nakomi na quartier oyo oko comprendre esika oyo komi sur le plan spirituel nazaki nao na maîtrise ya quartier nakomaki te mais chaleur ya éveil ebandaki koluka kokopela ela bazaki na comprendre eza bonzambe ou bien eza pe kaka babinzambinzambi baeglise yango ya réveil oyo kaka bapaster wana aza na nguya na ye azotravaille na ndenge na ye nakotaki na bassociation ya quartier nanu te tipitama touti kote toutaki na Kingabwa toye awa église te bana bakosambela wapi madame ayekobisanga tokota na église tobandi toye koya mbala moko na ye pe nazaki surpris nde nabandi koluka na comprendre sikamo tango comprendre ozwi bososoli ya malamu mpe osali betide ya terrain mpe okoti na kati nde motuna ezalaki ke nini oyo yo lingaki kaka osala na kati ya éveil donc omeka kopesa biso badetail mission principale mission majeure oyo besprit wana ebandaki koimpose yo osala ezalaki nini ososolisa biso na bandeko bazolanda biso wana l'air babimi bakei basentir ke moto mpe azolinga azwa décision basali révolte na baesprit nyonso ya mboka na biso babimi baye na motioli kosiége talaka bango l'air baye kosiége na comprendre ke awa mpe moto aleki nga aza te sikoyo na contrôle ele na contrôle principe ya liboso ya kocontrôle eza nini esika wana eza konuire biso
yo lokola ozana force à makasi, il faut on neutraliser yango na ko bona chaleur ya église oyo et misopli ya liboso banini il faut ko boma moto wana ezop ya bonzambe ezopelanisi. Donc on panza église tout à fait yango na lingi na yeba oyebisa ba téléspectateurs pe bana nzambe à travers le monde entier, c'est-à-dire yo si o panza ba oyo babengaka ba église eza mission primordiale ya assemblée des ténèbres tokobenga bango monde te po bokilezaka ya nzambe assemblée nyonso ya molili mission na bango ezalaka nini kobundisa pe koluka koboma ba église ekufa po bato bayeba nzambe te osala ya koboma église koboma comme église ke ekufi physiquement te mais koto koboma église na nini koboma église na kokotisa babolembu kokotisa makambo ya mabe ba division entre bakambi nguya nzambe kobima ekomi nango muziki. Mais na koloba vrai terme clair te que non église te les araki ezaka susu te koboma ngo donc ceux qui bonzambe za susu te eloko kufiti kindoke koti na kati ba opération abuto bandi ko salema. Oui papa na bokende na mwalo mbango to gagner ngonga lobiko na yo kasi ye lolenge nini lobiko na ngai ye koya tango oyo naza ko continuer koya to komi na système oye bango batikali le rozo ya besprit ebimikati na yo na komi koya kaka nzoto na bomoto na ngai mais esprit na ngai ezokota susu te toye kokota na opposition na esprit na ngai ngolu na ngai ezaki nini mokolo moko prophétesse majeure alobi papa wana aza mosali na ngai nzambe azoloba na nzela ya majeure abi papa wana aza mosali na ngai napi ngai kutu na yebisa bato teke nazala pasteur na réveil ngai kutu na loba makambo ngo pe ya bonzambe na se na boyi sikoyo nzambe loba papa wana azalaki te maza mosali na ngai na bino place ngai na bozwa lobiko yango oyo wana yo yebi te que nzambe asi a révélé bango ke kati na yo kindoki ezali te wana ete babosani ngai nayebaki na ngai te ke nzambe aza korévele makambo ezozoleka kati na ngai mais eloko oyo esali neti apa epesa décision na ke non ngai fona persévérer awa lere nzambe aye koloba na nzela ya prophétesse majeure ke moto wana aza mosali na ngai mpe na vie na ngai nakoma na bisika oyo bazoloba moto okomi na esika moto alobi nazomona yo bapakola oyo banini ya bachef na nzoto na yo okende mpe pa prophète mosusu oyebi so apa yo oza mosali ya nzambe mais bato mibale okaka nzoto moko oyo oleki na place mosusu moto aza ya molili abi yo oza chef okozala chef ya monene nazomona bapembo batiaka bachef na bachapeau ya babiloko ya bochef zela na papa nalingi na expliquer ba téléspectateur ete bato mingi bakota na kindoki baprofita na bango a partir ya makabo oyo nzambe atia kati na bango tango bamoni étoile badestine na bango nde estindaka bango baya kokota po badetourne c'est-à-dire na kati ya papa Moïse oyo nzambe atiaki ezalaki malgré bayaki kodetourne ye mpona koservir bato ya kindoki yango wana nzambe ayebaki ete adesina ye na mosala na ye yango wana omoni aye koloba na nzela mosakoli ete moto wana na desina ye akozala motindami na ngai yango wana ambassadeur motuna oyo eza komata kati na yo esengeli otuna yango oui motuna eza komata kati na ngai ezali boyi nalingi natuna na papa Moïse ntango nzambe aye korevele na nzela ya mosakoli majeure ke wana azali mosali na nga me kati na yo oyebaki ke kindoki ezalaki sikoyo esalamaki ndenge nini po te maloba ya nzambe alobaki wana mosali na nga mpe obengama mpe mosali ya nzambe esalamaki ndenge nini sosolisa biso oui esalamaki na lolenge oyo ngai lere nazomona baesprit kati na ngai elingi na ya awa te ekomi komemanga na nzela ya kobundisa me na nzela kaka promese nzambe apesa ngai ke oyo aza mosali na ngai nde eloko interesaki bomoi na ngai makasi alors baye koyebisa ngai ke papa ndenge oza wana oza na molili na ndimaki ondimi ke eza bongo na bi eza bongo ondimi koleka na délivrance na bi na ndimi koleka na délivrance makambo ese tungisi bomoi na ngai mbula ebele nazaki na assurance déjà lokola déjà banda na banda l'esprit na ngai s'opposaka na église te awa s'opposer c'est que awa place bakozwa échec na tosaki programme apesa ngai ya délivrance mpe nayeki kokangolama nde nakangolami na libota na ngai na bana na ngai nyonso nde mokeli aye kokonsacre ngai pasteur consacré oyo nakomi kosalela nzambe lelo na bosolo nyonso mpe na kondima
po bondima que témoignage o eza réel azali moto ya kosomba te azali moto ya kopesa mbongo te po apesa faux témoignage ndenge tozomona ngo na église ya réveil molongani na ye mama ya bana na ye azali awa andimi kotémoigner po na gloire ya Nzambe mokili tobengi mama Nancy amata po na kotémoigner bolamu ya Nzambe na couple na ye wana bakoki kosunga biso po na kiti mama Fanda vous allez en direct pour comprendre à lien en direct wana bozali komona mama Nancy molongani ya papa pasteur Moïse. Maman, bonjour maman. Bonjour papa. Ok. Nzambe azwa lokumu ndenge ondimi ko témoigner bolamu na ye na miso ya batu nyonso bayoka. Oilandi ndenge nini papa apesi témoignage ya Nzambe asaleli ye na délivrance ya kindoki. Yonde ofandi na papa oyebi nyonso eleka na kati ya foyer na bino. Est-ce que okoki ko confirmer oyebisa bana na Nzambe à travers le monde que ya solo makamboyo papa za ko témoigner na tango? Ngai molongani ya papa Moïse tobalani depuis 2000 lelo 2021 na bikana na ndaku makambu ya mabebele nazomona basi ya butu bazoya kobundisa ngai kobeta ngai na bana kobela Jésus mais nazwaki solution mon côté toye kokoma ana éveil tokomi kobonde na komi komona makama na ndako komi ko ali felo papa ndai nozobonga mamukomboso ndai nozokoma nazomona bakoko na yona tiba ozokoma emoko na tikoko ozokoma emoko mukomboso nazo comprendre te za nini na bandai kobelela kaka bongo tuna ye pazo bazoye bate Nzamba asali ye ngolu toye kokutana na les 3 missionnaires babondeli po na ye pe Nzambe akangoli yango na lobaki na ko témoigner bolamu Nzambe oyo asali na monda kuna ngai komi na kimia na komi kolala pongi na kimia na ngai na bana yango na yaki na confirmer message. Mama Nancy yo molongani ya papa Moïse ezalaki facile pour papa accepter était solo nazali na molili pasteur de son état ezalaki facile facilité ezalaki lolenge nini ye abandaki koloba ke eza ba pouvoir oya bokoko eza kati na ye abandaki koloba makambo ngo azoyeba te mais Nzambe babandaki ka ko insister na njela ba les 3 missionnaires ke oyebi makambo ozosala ngape na bandoto nazolota nga nazalaki na bango te tala ndenge na moni bo siko elingi koloba nini sake ngape na komela milimo mabe ou bien ndenge nini confusion ne komeko pesa nga pasi est-ce que bazolo babosolo est-ce que eza lokuta ponga moko nazobika makambo na ndako soko tuni azolo bakaka ayebite donc inde place wana ne la mano moi na komi na trouble moko boye mais na koma ikolela na lemba kite na simba ikake like ya Nzambe po makambo nga moko nazobika na ndako na ngai mobali na ngai ngale na mbetu dalika ngana ye mais akomelinga mukomboso likolo na ngai za nini Nzambe sosoli sanga na kotuna ye tozobondela Nzambe bazo pesa biso ba directif na njela na ngamoko toyepe pe ba missionnaire na expliquer bango toza na prophète majeur na expliquer pe bandoto na ngade na zomona alobi mobali na yo ayebi ko bana kobondela kino zela na mama na bandoto na yo zai komona lisu nini loba bien na yo kana landaki malamu te na bandai komona des fois koma koko na ye des fois koma mkomboso eloko ngala bandai siko mkomboso wana aosala makambu nini tanga koma mkomboso aosala nini tolali na ina mbetu ndeka ka mama na papa bazalaka na bosangani na ba engaye mawe oh mama na biso mawa okaniso sana mobali nzoka nde mobali azokoma mokomboso soki Nzambe te ezalaki bongo papa motuna na ambassadeur mama Nancy nalingi nayeba sikolo malgré aboyaki Nzambe pe azosiste kaka yebi bosukaki ndenge nini po ya nzima po lelo akangolama ayaki kondimela ngai ayebisina ke mwasi na ngai makambo nyonso oyo bazoloba eza bosolo limbisa ngai na moi nakomi na suka nalingi lobiko ekotona peut-être quand même Nzambe maboko Nzambe malamu eza facile te moto andima kindoki surtout na ba âge oboy eza facile te abengami pasteur c'est pas facile ba oyo baza kolanda biso soki kawana eza na kati ya couple boluka Nzambe boya na église à éveil
oyo ezwami na commune Nsele na arrêt Campem avenue Bukenko numéro 11 référence école Fordéal. Nzambe akokangola yo quel que soit durée oyo kindoki esali na makambo oyo ba conséquence nango na kati ya foyer wana naza kosenga na mama a exhorter pe bandeko bazali na même situation lokola ye. Nalingi nayebisa bandeko na ngai ya basi oyo boza na mibali oza kobikaka oyo telema na mabondeli awa na kati ya éveil kokende esika mususu te nulle part soki lobiko eza kaka awa na kati ya éveil boya nzambe oyo aza na éveil aza na bomoi aza kosala ya mingi mponga makambo oyo nabiki yango 20 ans de mariage mais nazwi solution na nzambe awa na éveil na mikonga na Nsele. Nzambe azwa lokumu na témoignage ya lolenge boye po bato mingi bandimaka te ke kindoki esilaka bozolanda témoignage ya papa Moïse tango nyonso alekisa wuta mbotama na ye kino. Combien âge nini okomi nango papa? Azana 56 ans. 56 ans. Azalaki soi-disant pasteur matikala kozala pasteur ya Nzambe te akomi pasteur nde sikoyo boyeba ete Nzambe asambwisi kindoki pa sukisi yango na église de veille oyo ezali na Nsele. Soki oye quel que soit problème ozanango Nzambe akopesa yo eyano.